comment bato bazo kufa lokola banyama. Quand Mboga promettait biso président de la République, abaki soki azui comme président de la République direct aussi na est et puis akevana pe na est. Mais ti lelo pe non pe akevana kuna te bandongo bazo kufa masaka sama na Beni. Bata est pe bazo bwa kimia. Qu'est-ce que peut na vaccin balinga pesa bato ba vaccin le bien ndeni. Bona vaccin wana mais tozo bangango. Vaccin to bangango makasi to bangango nde tingabwe na uzwa muti. Comment bato bazo kufa lokola banyama. Cet enfant a fait mettez-le ici. Qu'est-ce que cet enfant a fait? Original. Demanda London TV. Original. Tous s'abonner massivement na Demel TV. Original. Demanda London TV. Kuna tozwa ba télé-réalité, kuna tozwa ba émission, kuna tozwa oyo bino bosenga biso, bokozwa yango kuna na Dembanza London TV. Original. Oumela. Bonjour, bonsoir, cela dépend vraiment de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout où vous êtes. Bel et bien votre humble servante Evelyne Lukunda sur votre chaîne Demel TV que vous aimez énormément. Sur ce, je nous demande de bien vouloir s'abonner massivement et vous ne serez pas déçus. Toujours na souci, yambo kanabiso, ndenge makambo ezo leka mikolo oyo, surtout na est. Il y a des orphelins, il y a des veuves. Je ne sais pas comment je peux dire, comment je peux exprimer ma tristesse. Voilà pourquoi on s'est dit tozo leka bandeko babingso que non il faut ya toloba la gouvernement tolobela mukonzi ya mboka ayo kabiso pour que aibana kosala quelque chose, sinon on ne peut pas continuer comme ça. Sur ces tozali quelque part oh déjà toembe mutaliboso à cause se présenter puis à cause de ce sika tozali puis à couper sa point de vue nae à passer message na mukonzi ya mboka kande note koloba par rapport ya oyezo koleka na est ya mboka na tout que ça passe. Papa. Mbote maman. Bonio. Bien. Bien. Ah, tozali wapi? Ah, tozali précisément na Kasavubu na quartier Katanga na avenue Chaba. Alors papa pona yozo lo bandengi na mokonzi mboka nazo karabise sikezo ya metango ozomona bandeko bazo kufa na est na Ituri en tout cas bana bazolela masasi tongo midi poko papa lobini. Na sepe bien la question tout ngam tout na ndosi la menengo. Na sepe la question tout ngam tout ni pena ndosi la menengo. Mokonzi Mboga promettait biso président de la République. Abaki soki azui comme président de la République direct aussi na est et puis akevana pe na est. Mais ti lelo pe non pe akevana kuna te bandongo bazo kufa masaka sama na Beni. Tout ça peut être dessiné au point où on a peine à tout ça dessiné. Pour une solution dans le bandit on a est. Tout ça bien, tout ça lié na Kinshasa na ville, tout ça bien maintenant est. Maintenant bandit bazo kufa. Mukonzi mboka, so nous a patriote pena, il faut qu'il na est. Aussi ça problème nous na est. Pour bandit bazo kufa, point de vue na pena ngwana. Merci beaucoup Nandenge au lobby en tout cas. Et ça va passer na mawa. Merci beaucoup Nandenge pour ce temps dans lobby hein. Merci. Papa Bonio. Bien maman. Ah tozali wapi? Ah tozala Ninyo Bushijano. Ça toza tina boy bio la sepeli kuna lubara ba makambo ya est na ibate est ngo nyinyo ba wela nyinyo wezala kuna ba ko expliquer biso pe nyinyo ba wela kuna. Donc to comprendre te biso atona biso mo calme malgré koko sora baba koko sezali. Ba koko sezali mais to ibate est bitumba ngo banda. Ba président ba ya batika ka ba bitumba ngo ba tika bitumba ngo sila ka titi lelo to continuer ka ba bitumba ngo to ba te ezani ni président ate ya biso na ba makambango to ba te so ezani message ni pour ko pesa na ye pe ba to bazana est siko te ba to ba la est do na ko lo bani do bazala ka kimia do mokonza mboka azolandela makambango nanga ba ka sa olandela makambango esila to tozo taila asisa ka siko to lubani abaki tui pare so indeni nyuma to yaka la posa makabaki ali silandi to ko ma bata est pe bazo bimwa kimia biso pe moi kimia zali mais to ya ba difficulté belé mais mokonza mboka asaka siko pe na vaccin linga pesa bato ba vaccin le bien ndeni bona vaccin na mais tozo bangango vaccin to bangango makasi to bangango nde tingabwe na uzwa muti tela uzwa wote po ministre moja saji yazwi mais tellement yazwi ba vaccin mais biso ngala uzwa te to so banga ba bilo la bomba ya na ngomba esa biso mabe
tozobanga ngo mabe makasi donc presque mutinyo stu azobanga vaccin presque mututu azobanga ngo ata ba voisin mususu otuna oyo so ba maka vaccin na ozwango te ngako na pe na ebisaki mwasi na ngada tika da maloba so kinde tibaye na ndako apesa mwana vaccin apesa ite toyoka inde ba toyoka confesse na wote toyoka ba vaccin les abierti ta soukia pona ngana boy. Merci beaucoup. Nous continuer. Papa moteur pour le bas, tout ça peut apporter un point de vue na yo awa. Alors, en tout cas, tout ça par rapport à Makambozo, en tout cas, c'est regrettable de voir comment Batubazo Koufa le kola banyama, Bazo Kata Bango, Tomso Kata en bonté. Bakata en bonté, mais nos gens souffrent à l'est. Papa Montoboni. Ah, calme. 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 C'est quoi, papa? Tenga to lobela makambia ozole kana est. J'espère qu'on y est déjà. Ndebe ko bazo ko souffrir kuna na itori na est en tout cas ça ne va pas bato ko folo ko la banya maso kato ngo miki miki ko bato maso ko bambisi. Papa message nous nini na président de la République et puis na gouvernement. Na message na ngana nous pona ngambo est. D'abord na pesi no ma condoléances na bato tout ba bazana ba problème kuna ma vivi iringeti Beni yango moko Masisi Bunia Ituri Komanda bamboka nyonso nezaka na baguerre en tout cas format na pesi bango mbote kimia vuma ezonga la message nanga eza pona makambo S donc toza na pesa vuma ya kimia vuma ekota gouvernement ngo bimi d'abord ngana otsa pena c'était na ministre ya défense ministère de défense vraiment asala makasi na mokonzi mboka poto zwa kimia sans kimia to kosala eloko te biso le budget na biso emataka te parce que tozala na kimia te kimia tozala nango te parce que budget nayebi ngana congolais na yeba budget na biso tozala na budget combien nayebi te mbonga na mboka surtout tozala na caisse ya l'état nayebi te mais nayebaka en tant que congolais en tant que citoyen congolais kimia vraiment pona message nanga clé pona président ya république Antoine pona bato eturi bato ya Beni place nyonso makelele eza gouvernement oyo bimi stabilité ekota pona ba rebelle wana pona yemo président ndanga beka ke fanda kuna soki akomi président okolobele ni pona ba moana bon ake ofanda musala ndeza très important kufanda même ata fandi na Kinshasa même ata fandi kuna to bando ka histoire ya ancien président na biso sala tandeza awa abanda okende pena na place ba nini eza ba makelele zali omoni esili soki pe azui conscience wana na dignité na pouvoir na wana ke vanda tana na Goma ke vanda ta place moboye pe makelele wana esila ba congolais bazana droit ya évolution to ali suna makambo wana ya bitumba te bangola ba bazana bitumba ba esila biso pe to na pose pe to komata na moi na habité na loba nini donc moi komata to mata ba niveau to koma liboso to koma na bitia bien biso wandolia 3 fois ba congolais no manquement rolia na nous na kati na biso parce que to sana kimia te pesa te toujours est makelele batu bazo kufa batu bazo kata bango ba kingo dernièrement nochola na internet salinga kutumawa batumbika ba rebelle batumbika ba bomi bato plus à 15 morts donc ce sont des Congolais baka bandiko na biso ba Congolais ta biso to fanda na capitale esa la biso pasi parce que bato kuna bazo kufa ba Congolais neti biso donc mokonzi ya mboka ngana tia pena mingi c'était soki okokata ta mbongo na biso pesa ta ministre ya défense à défendre biso à défendre notre parti wana esa la makelele alors pour la vaccin Covid-19 point de vue na ezalini oza pour ou oza contre mais ça vaccin to l'équipe Ghana te Ghana de azu vaccin biso to l'équipe Ghana na budget to l'équipe bango te to l'équipe ba pays nyonso wana ba France ba zwa bango soki yezo corona ezali et pandémie ezali soki se protéger il faut se protéger mais ngana olata un masque pendant ko kango te mais ba juste barrière na respecter kango pour talaka masque biso de vada masque non ko kango te mais ba juste barrière non respecter kango donc soko za après kende zo vaccin eza wana non kende zo vaccin non kende parce que tozo monango bani ezali ba centre nini ezali mais cash nende non ko kango te parce que yo moko yebi
Mais ce que oza capable de jouer aujourd'hui, et ça dépend de mutu. Et ça peut obligatoire te, obligé mutu te za corps na biso to ba africain ngonde ebi. To va dire ba maladie na biso to za ranango. Mais pour na vaccin na ko souhaiter, kende oza vaccin na yo, ce que oza capable que se protéger, ba to ba sali yango ba biso ba millions, ba sali yango inutilement pas mbate. Ba yebi ti na ba sali yango. Merci beaucoup. Ouais, merci. Oui, tout ça en tout cas, tout ça toujours na commune ya Kasavubu, tout ça ko solo na bande ko ya Kasavubu, ba bengi saki biso par rapport ya makambo so le kana Ituri pe makambo ya vaccin comme na meka on est bande d'émission na ngai. Voilà pourquoi tu mbiso mutu mususu ce point de vue na pas un message à passer na gouvernement par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Mbote papa. Mbote maman. Ça malam. Na bien. Papa par rapport na oyo le kana Ituri kuna bande ko bazo souffrir bazo kufa papa lobi nini message ne zanini pona bango nanu après pona gouvernement pona bande ko bazo kufa kuna to zara to kabla mawana bango po esa biso passe comment se fait-il que biso awa to za bien bango kuna bakufa na bango bakufa likambo kozo bakufa to yeba te alors vraiment ça biso passe. En tout cas, bandeko na biso mes condoléances nan ba kuna ba est kuna ni bandeko ba suba kufa to mona ba pareil pe mado ça se passe mais eloko to senkaka na gouvernement na président de la République à réunir ba politiciens nyonso ba congolais ba fane sikamo bazwa na une solution pour na problème wana aujourd'hui c'est quoi ce que ça que ngambo moko bo ba sala makambo wana ba se réunir pour tout ça biso sur ba congolais surtout tout ça biso ba congolais faut se réunir tout comprendre tout banal que toujours mon ba sa ba réunion toi ça la gouvernement pour besoin pouvoir besoin poste mais pourquoi pas ça réunion pour ba sangana bango nyo c'est sika moko pour na paix ya mboka to baninga boya nanu to tikana na makambo opposition to tikana na makambo pouvoir boya nanu to fana sika mo to bananu to taksama to banana ndenge nini to sauver bandeko so bazana est kuna yango ka lelo ko na senga ke yango na gouvernement en tout cas baza na sagesse wana basangana même ba parti IDPS ba parti MLC ba la muka basala pe ba marche basangana na batikana na politique basangana na basala marche pona ba tona bande ko na biso na bazokufa kuna basala marche ka te po bakena ko na ba pimbatiri kuna ko singa so bani te bakena sala marche pona intérêt ya mboka na biso pona bandeko na suba okufa kuna siko par rapport na oyo président baki question comme mokonzi na mboka oyo boye akokende ko s'installer na est jusque là to monyango yo message nezani pona président par rapport à bon pona lobana président aza mutu ya parole aza mutu akokisa makambo na ye likambo akono kofonda président kofonda na est eza nango likambo il faut se préparer abongama akokende kambala moko atekaka mitibokika na st fo abongama nanu ayebi tana yo ndenge apromete ke akofanda na st akonofanda kuna mais ata akofanda kuna bongo leyo soki guerre esili te moteke ezalaka na solution te donc guerre justement lokwa ye aza mokonzi ye nde foli moto ya liboso ata okende ofanda na est kuna abenga na baninga nyonso baninga nini mpona ni bandeko na so bakufa boye soki ezokontinue wana sikoyo nde toyeba ndenge nini tokosala mais vraiment en tout cas eloko kaka na senke mpona président ndenge apromete bango konofanda kuna bakende na arme mobima bakende ofanda nano kuna na est yango totala na soki mpe bitumango ekosila to ekosila te soki esili te abenga baninga na ye bafanda esika moko batika na politike toyela na intere ya mboka siko mpona makambo ya vaccin ya covid-19 olobi ndenge nini mpona vaccin ezango mabe te ya mpo ngai depuis nabotama banda bobutu ti lelo nazwaka nanga vaccin nakufaka nanga te oya kozwa vaccin ya corona olakilaki kozwa nini ezokoza problème batona baninga yo ezondima ozwango te mo mundele azoba te pese mutu nde akolingaki no ebele bato pesa koka vaccin po bango nyonso bakufa non bazomanteke majorité bato bazozwa vaccin bazokweyaka bonga na mona nga te nayebi te soki no bomona menga na mona nga te nazokaka kaka mais est effectivement est ce ya solo venua kuna na mboka wana bazokufa kaka mpona vaccin bakozwa poso bazokufa pourquoi gouvernement akoaccepte biso mpe tozwa vaccin wana
pose le kamabe déjà efatika Lumuna atika po ebe le kamabe bande kuna bamboka musu bande ko sala ko ba kufa pourquoi ya continuer pendant biso donc gouvernement biso biso kufa te donc le kamabe atika to kufa so que le kamalamu à vérifier bien to continuer ko vaccin pour na battre les autres na biso pour te vivre. En tout cas merci beaucoup hein. Merci maman. Mbote maman na biso bonio maman. Malamu maman biso. Allez bien. Zabi. Motomonia ozote kama pana en tout cas c'est chose à féliciter. Maman tozali wapi awa? Toza Kasavubu. Na Busumelo ya Diopsa Shaba. Alors maman, par rapport à ozo le kanamboka na biso na est kuna ba Ituri, Masisi, Goma par rapport à Bitumba, maman ne bazo kufa. Bazo kata to loko ba nyama lokola ba pese, maman lobi nini? Message neza nini pona mokonzi mboka? Mokonzi mboka lobaki ke soki ndenge koti ke yende osisa makambo ya mboka ya biso kuna ke ya kokenda na mboka kuna akoyeba kosisa kokevanda kuna kobongisa makambo so eza oyo ezoleka kuna kende bana bazokufa bazotikala kaka neti bapara baza te eloko moko te donc yende mokonzi nde fala akende ne kuna ake kosisa guerre wana bon depuis ye akoti na mboka tomona biso eloko moko te oyo azosala azokovoyage kuna azovoyage bamboka ebele mais kuna azokoma te. Il s'agit de faire comme kuna pa ibaki makamni yo ezoleka kuna pas aiba kosisa na makamba pa zo to na kimia pa pendant que biso de vanja to za kimia mais biso bande biso baza kuna baza kimia te mingi bakufi batiki bana to ipe position na bango kuna te ndio mona lobi krabo bon c'est comme pona ko vaccin à coronavirus yo mona ngundengeni ozayo kozwa obi okozwa te pour coronavirus biso to kozwa te pour biso Congo awa biso malade ane ko ya te malade ne ko ya te pour biso to bana nzambe donc nzambe fait la biso grâce ya ebele makambo na Congo awa ko koma te te tozwa te te tozwa te malade ane zate na Congo biso to mona biso malade ane te pour mutakufi pe malade to moni nyam te na to moni te bon tozoyoka kaka mais komona pake epesi biso tozali neti na biso toza koto tomona ke moto akufi na korona na kave awa tomona biso motu te moto aza te. Merci beaucoup. Merci vraiment. Voilà tozokoba toujours kokoba na musala na biso tolobaki ke Kasavubu bengaki biso ba s'exprimer par rapport na oyo ezoleka na est. Papa azosa musala na ya lobi ke te otika bilile leka boite il faut pas loba a passer message na ye par rapport na oyo ezoleka na Ituri a passer pe message na ye na président de la République na ndenga a penser que ba discours na ya disons que nous sommes comme mokonzi akokene kofanda na est alingaka tout na mito ye moko pa za na zoloba déjà po mbote papa. Oui mbote mama boni kimia muke problème na biso ezali boye biso ana Kinshasa tozali moi un peu bien mais tozomona na ba image na bandeko bazana est bazo souffrir bazo kata bango bakingo ko violer bango donc pasi na pasi moyen te yango mutuna na biso ezali moko président de la République alobaki boye soki azwi pouvoir akene ko installer na est pour assurer sa guerre ya est mais lelo tozomona banda avandi na kiti ya kibokonzi baninga bazo souffrir kaka ko souffrir motuna ya biso ya liboso nde yango wana dede pona makambo ya coronavirus na makambo ya coronavirus tozoyeba te enfin coronavirus ezo circuler kaka na butu ube circuler kati na moi po tozomona couvre-feu ezaka na butu de 22h jusqu'à 4h mais pendant toute la journée batu bazo circuler batu bazo vana na bis na désordre donc complément tout ça. Le message na biso ya mutu ya mukende yango wana to ça. Na kotuna papa pona vaccin. Yo lobinde nde basinga bano pesa to vaccin. Yo za d'accord na yango kozwa. Bon, enfin pona vaccin. Lelo tozoyoka Chine bazoloba vaccin na biso ezali bien, ya Europe ezali mabe. Ba européen bazoloba ya bango ezali bien, ya ba chinois ezali mabe. Finalement tokozwa vaccin oyo ya wapi? Oyo sengeli population bazwa po ekoze torte un jour. Bopona nga lokole komi balance tantôt mabe tantôt malamu na kosepela te na libota na nga bazwa vaccin wana jusqu'à ce que le gouvernement a posé position malamu pona yango. Merci beaucoup papa. OK d'accord. Wow. Bolandi non? Ndenge bandeko bazoloba ndenge ba pesi ba argument na bango le message qu'ils ont passé au président de la République et puis leur opinion par rapport au vaccin à Covid-19.
Bon, si je peux ajouter quelque chose, je crois que nous tous nous le savions comment le président avait dit, ceux qui n'azui bokonzi na kokene kofanda na est pour que makambwana esila. Bon, je ne sais pas. Na ndenge ni na lobela ki yango. Peut-être que vous comprenez qui yango mabe. Un message au président Fachi. J'aimerais vous poser une question, papa. Yo lobaki soki ozui okokende. Siko oyo na ebonga. Jusque là, nan tomoni yo kunati. Papa, vous avez des enfants. Vous avez une famille. Admettons que c'était votre maman, votre fils, m'a déjà na guerre, papa. Tout ça, ça vous dit quoi? Gouvernement yango pe ebimi. Bozo lobani ni pona oyezo lekana est. De voir comment nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas sont en train de souffrir. Vous en dites quoi? Comment est-ce que ça vous fait, s'il vous plaît, dites-le moi. Par n'a commentaire, je sais pas. Et puis il y avait des informations qui circulaient que non, il y avait une délégation, il y a Baotaki Goma avec le président, babaki que le col le bara que sera azui, avec koto azui en que nous vend na est, babaki bozwa bon, c'est ce qu'on te suite bo kenda ou be bo solo là ou bien ndengeni. Pour na moni moi fait wana et s'étendre quoi. Je veux savoir, ma question est de savoir, vous êtes toujours là? Est-ce que vous tenez à votre décision de baki koza mongozi bozonga ne bozonga sans yete? Vous êtes aussi bozongi déjà bosololi malamu compromis ngo zandenge ni po botre su koloba tena donc kibinoti. Vous comprendre? Tozo lo basse koloba en tout cas ça nous fait mal, ça nous fait mal. Ozo fanda boyo ozo mona na téléphone na yo muntu bazo kata e kingolo ko bakata kanta baloko bakata ka soso. S'il vous plaît. Ataka brito saka to kata ngo bongota. Moninga no mutozo bomelo kwa nini? Chaque jour il y a des cris, chaque jour il y a des pleurs, chaque jour il y a des morts, chaque jour il y a des morts. Mais dites-moi où en sommes-nous? Bon, papa Pachi, en tout cas, moi je ne dis pas que Ezala les cas pour yo, mais il faudrait se prendre un peu l'exemple de notre président Yakoufi Nachet, que son âme repose en paix, hein? Ndenga Salaki. Tu souhaitais y avoir à la bonne, non, ne souhaite pas ça. Mais papa quand même. Un geste nous ferait énormément du bien, s'il vous plaît. Des gens meurent, nous avons des familles là-bas. Donc, pensez au vivre ça. En tout cas, ils ont ça la bienté. En tout cas, ils ont ça la bienté. Ils ont ça la bien. Atamukete. Bah, député, il y a Est. Député à Goma, il y a Kivu Kune, Ituri, tout ça. Je nous appelle à nous concerter afin de trouver une solution pour notre population. Vous êtes nos défenseurs. Vous êtes là afin de parler à notre faveur. Bozo Lobani n'a parlé. Mapo na biso bana Est. Est eza libonda à RD Congo. Te eza na kati. Sauf que ah eza kin, kuna eza kuna. Bozo Lobani jusque là. Nous voulons la paix, que la paix règne. Nous voulons que la paix règne, s'il vous plaît, que la paix règne. Nous voulons vraiment que la paix règne. Bolo bali kambu moko pona bana est, parce que bana bazo kufa tikala ba orphelin ba orpheline. Ba papa bazo kufa, ba mama bazo kufa. Bazo kata papa na misu. Ba tinda. Papa la mwana na yo ba omona. Ozo mona nde ba osala mwana na yo. Dites-moi, dans vos familles ba supporter ngo? Je ne crois pas. Jusqu'où on va continuer comme ça? Jusqu'où on va continuer comme ça? Bon, pour la Covid, pour la vaccin à Covid, en tout cas, moi je ne sais pas ce que je pourrais dire. Hein, pour toujours na procédure. Il y a kolandela si réellement ezali. Mais sinon, je félicite l'honorable Bertin Moubonzi de l'UNC, hein, le président de la jeunesse, Bertin Moubonzi. En tout cas, mes sincères félicitations, papa. Le vieux avait dit, mais quand on va député, ministre, après, suite.
J'espère qu'il avait dit ça et continue toujours à le dire. Et puis moi, j'appuie son idée. Bon, mais quand on fait ma à l'obit, bon, c'est là, en tout cas, bon, c'est belé, le corps Bertrand Monzi, bon, c'est en tout cas, bon travail, na oh, le bac, en tout cas, je vais te dire, qu'est-ce que c'est? Hein? Bon, mais quand on a la macambo, on a payé ma vaccine, on a banni, tantôt pour, tantôt contre, tantôt bon, ni kaka. Toi, on a menté, toi, toi. On a vu les images sur Kiel que le ministre a été on avait eu le vaccin. On se pose la question, est-ce que ça vraiment yango? Est-ce que ça yango? Est-ce que ça réel ou on ne sait pas? Toujours dans la recherche, tu as toujours vérité ezali nengeni. Voilà, nous sommes dans la chose de savoir que vous avez bien coulé en tout cas, tout ça n'est sengoté, pas un n'est sengoté. Bon, on a un sermon à ce caramel, on a un sengoté pour m'embêter que c'est plus sangata mukete. Ok, on va ok, on pia, ok, sous le kuna, oh, batu bakufa, bakono bakufa. Comme moi, j'ai mes tantes, hein, bana goma, bakumba, le la mikonyo soit. Ah, mon bengue, vous bosso les athées, et mon les cathés. Bah, on est là en tout cas, bon, la biso likambo, oh, on a ni son excellence Moulin de Sakombe, en tout cas, check papa. Bon, le bel biso, Bertrand, bon, encore félicitations, mais papa, côté toujours que ça, en tout cas, et ça, la biso bien. Et ça, la biso bien, en tout cas, voilà. Bien, au chef de l'État, comme de son excellence, le conseil du chef de l'État, Joël Moundadi, en tout cas, le bel biso, le bel fier, le bel boss, papa, comment qu'on en dénigre. Et ça, la bien. Voilà, sans oublier en tout cas, en passant, on a participé famille Fachi Santé, où il a toujours qu'on soutenir chef de l'État dans l'œuvre naïe. Fachi Santé n'a pas si bien beauté, dans le bébé l'été pour la Fachi Santé, en tout cas, n'a pas si bien beauté, wana et to bombe en auto le belango sima. Mais sinon, en tout cas, le bébé c'était. Il y a le baiser belé mettant des amouqués. Bobongisa papa boto kanaki boité to kanaki batu bazokufa bobongisa abonnez-vous massivement sur notre chaîne de Mel TV et vous ne serez pas déçus. Tu vas toujours en apona bino to koloba s'il est faux to koloba pe autant au moment opportun to koloba kaka to toujours koloba pona bino tana ba moya kina banzalo to ko toujours. En tout cas bobongisa ya gouvernement sepelite na pene sengote pour non secrétaire non lobate na sengote bande kuna ba kufa ba olela ba kufa ba masasa en tout cas et ça la bête pas bobongisa en tout cas bisous bye abonnez-vous kaka. Mel TV original. Demanda London TV original. Tous s'abonner massivement na Mel TV original. Demanda London TV. Kuna tozwa ba télé-réalité, kuna tozwa ba émission, kuna tozwa oyo bino bosenga biso bokozwa yango kuna na Dembanza London TV original.